façon de faire wanande n'apprécier nanga yango te naza d'accord abenga na ye na église naza obligé te ya kolekisa ye na po wana ezalaki na église na bango mais biso ekomeli biso na batelefone parce que totali yango sur le net papa wana asali nini asante prophétesse prophétesse aza adulte papa wana aza adulte nayebi te s'il est marié to mwasi na ye ndaki kosala rapport nayebi te makambo bango baévoke baza na bapreuve nango ça je ne sais pas parce que parti oyo bango batikeli biso yango wana soki ezalaki peut-être mineur à sainte prophétesse ya mineur je suis d'accord parce que wana azobebisa avenir ya mwana wana mais prophétesse wana aza majeur lokola ye pasteur parce que namoni aza mokolo aza majeur a forcé été soki aviolaki ye encore c'est encore pire aviolé été elle était consentie andimi basala makambo bakokaki kosala ti bakoma na niveau azimi soki apesaki bango peut-être sanction yebo koservir lisusu te parce que yo au Saint-Sœur na église je suis d'accord parce que il est encore dans les débauches il peut pas fonctionner dans l'œuvre de Dieu pour ne pas que tout cas soit fidèle soit collègue au basala na bango suspension je suis d'accord après ça bango suspension to benga na bango pe je suis d'accord mais la manière de faire nde naza yango d'accord te mais biloko pe ya pasteur esengaka kozwa ngo na deka kote moko ekendaka lokola base omona tobandi awa tobi pasteur asali bien abengani bango boye na boye oyo oyoka moto wana azongi lisusu mbongo bapesa nga ekokaki te deuxième partie fallait babakisela nga nazwi yango te parce que on a tout vu avec babiloko ne ya internet wana oyo akoya kotémoigner lelo lobi ya ye ezali nango bongo te bapesa nga mbongo mpona oyo eza lokuta eza scène eloko esalami na en tout cas je prends ça entre deux pincettes parce que je n'affirme pas et je ne crois pas na juger kaka fait parce que la plupart ya babilo on est les kaka internet après beta aka na bondo biloko pasteur ko ye na babeze azala makasi babeze côté na ezala makasi omona ekobeta sauter ezalaki bongo te ezonga en tout cas totikela yango na ata mois 3 mois po yango na séquence ya 3 mois eyaka kochanger Yasika eye mwana Congo bien si max yeli biso solution pour na bokasi ya papa ozo souffrir na hémorroïdes constipation éjaculation précoce insuffisance ou impuissance sexuelle bien si max c'est la solution à tous vos problèmes un produit traitant mais non stimulant renforcement de la puissance pour maman Sepela un produit 100% naturel conçu à la base des plantes en provenance de l'Indonésie. Pour tout commande en ligne, appelez-nous au 085 28 65 146. Bien Siamax, la solution à tous nos problèmes. Alors, passez vos commandes. Shalom, 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 shalom. Merci. Na bien merci bozo la nabiso de partout. Bonzambe, na bonzambe. Lola, ezo futa simana onto ya ko bakinzamba pour tout foyer. Biso soit finalement sans ça biso elongo na pasteur tes amis si ya la bouche tombée. Excusez de l'éternel depuis Zérik et na fudo mon foyer monté ma yabina sur vous depuis non na maman Gisèle. Luke le monté ma papa Emmanuel na Boston. Maman mami mon nzamba lola mon depuis la Suisse et mon maman Cécile Chika ma papa lui mayala na Ottawa Sarah yoka nzamba lola mona yo bote ma papa Cédric Anoleno na Canada bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba bo to paye mais ce soir qu'est-ce qui se passe au juste affaire pasteur Wanessa pasteur abengani pasteur na ye mwana na ye na kati l'église parce que akei ko chamwa sizeni oui, la vérité, nous sommes un dossier comme à niveau nini. Partagez la vidéo, vous allez connecter. Tout cela, maman Cathy. Shalom, maman, ça va? Shalom, papa Lvin. Depuis 2024, hein? Ouais. Mon ami. Il va m'attendre sur le sommaire. Va contre-temps, caca. Va contre-temps. On est de Québec, côté mon, hein? Bon, na bande Zoya.
ezoya liloba na ba oba mona okala mbete na bandeko balandi bisika nyonso bozali partout dans le monde eza ya bino évangéliste Katimula nazali bongo naturopathe nazali kosoigner au moyen de plantes naturelles nazali bongo na commune ya Ngaliema na quartier Kisuka Pêcheur avenue Maindombe numéro 99 référence carrière Carrie Grace kuna naza koyamba tous les jours de 7h30 à 9h30 deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu na quartier Matunge na avenue Ikelemba numéro A9 kuna pe naza koyamba tous les jours mais de 12h30 à 15h30 consultation ezali bongo na $10 pour na bandeko nyonso bayaka sur place na cabinet et $15 pour na bandeko ba consultaka biso na téléphone numéro de contact nanga ezali bongo plus 243 82 20012 nasengi na bino bo s'abonner massivement na compte YouTube na biso na kombo ya Katimuna compte TikTok na biso pe eza kaka na kombo ya Katimunga compte Facebook na biso eza na kombo ya Katimunga officiel vraiment bo s'abonner massivement numéro de contact nanga ndenge na lobaki plus 243 82 20012 voilà merci beaucoup maman Kati biso na biso eza moko apa bakolanga video tokolanga na yo ça va église à Congo donc vraiment boya bo soto vraiment mabesa na ba église à Congo koboya bosoto esalama na église ya Nzambe eza mabe te parce que Jésus-Christ aye moko ntango ayaki kokuta temple bakomi kosala échange bakomi koteka bapigeon bakomi kosala débauche azwaki fimbu abetaki mpona kopanza bato nyonso bakomisaki temple de Dieu lieu de loisir kokomisa église propre eza mabe te eza bien mais façon de faire nde eza corroborer te na parole de Dieu soki okoki kopermettre nga tofungola babible na Matthieu chapitre 18 15 au 18e verset Matthieu 18 15 au 18e verset parole du Seigneur Bible et le Bible si ton frère a péché va et reprends-le entre toi et lui seul s'il t'écoute pas s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Bon. Ah, la Bible est ici claire. Na éviter ce qu'on était pour le pasteur ou aller ça comme na TV, na éviter ce comme quantième reproche. Parce que la Bible le bien biso et puis si biso à 3 reprises façon ya kosolola naï. Et puis kosolola naï yango na église ezali kobenga ba cadre. O to benga ka ba responsable, ba maintenancier, ba ancien, ba pasteur, ba évangéliste ko vandisa e. Église elobi te ke na ba fidèle, na ba nekodi, na ba ngonya so bazala ba mona. Bon. Façon de faire wana nde na apprécier na nga yango te. Naza d'accord abenga na une église mais obligé te ya kolekisa ye na po wana ezalaki na église na bango mais biso ekomeli biso na téléphone parce que totali yango sur les net papa wana asali nini asante prophétesse prophétesse aza adulte papa wana aza adulte nayebi te s'il est marié to mwasi na ye ndaki kosala rapport nayebi te makambo bango baévoke baza na bapreuve nango. Ça, je ne sais pas parce que partir au bâti biso yango. Ceux qui peut-être mineurs à sainte prophétesse il y a mineur. Je suis d'accord parce que wana azobebisa à venir ya mwana wana. Mais prophétesse wana aza majeur lokola yé pasteur parce que na moni aza mukolo aza majeur. A forcer été. Ceux qui a violé qui y a encore c'est encore pire. A violé été
elle était consentie, andimi, basa la makambo, bakoka kosa, tiba comme à niveau azim. Ce qui appelle ça qui m'a peut-être sanction, qui est beaucoup servir les sociétés, parce que nous, au Saint-Sœur dans l'église, je suis d'accord, parce qu'il est encore dans les débauches, il ne peut pas fonctionner dans l'œuvre de Dieu pour ne pas que tout cas, soit ma fidèle, soit ma collègue au Bassalarana. Suspension, je suis d'accord. Après ça, suspension. Je suis d'accord, mais la manière de faire, nous sommes d'accord. Mais biloko pe ya pasteur esenga kozwango na deka. Côté moko ekenda lokola buzz. Omona tobandi awa tobi pasteur asali bien abengani bango boye na boye. Oyo oyoka moto wana azongi lisusu mbongo bapesenga ekokai te deuxième partie fallait babakiselanga na zwi yango te. Parce que on a tout vu avec babiloko ne ya internet wana oyo akoya kotémoigner lelo lobi ya ye ezali nango bongo te bapesenga mbongo. Mpona oyo eza lokuta eza scène eloko esalami na. En tout cas, je prends ça entre deux pincettes. Parce que je n'affirme pas et je ne crois pas. Na jugé kaka fait. Parce que la plupart ya babilo on est les kaka internet après beta aka na bondo. Biloko pasteur ko ye na babeze azala makasi. Babeze côté na ezala makasi omona et beta sauter ezaki bongo te ezonga en tout cas to tikela on a ata moi 3 mois. Pour y avoir une séquence il y a 3 mois et il y a changer. Donc Nandini que l'église Yanzambe peut respecter. Parce que la Bible dit votre corps est le temple de Dieu. Et temple, ezaka l'église qui est kosambelate, temple eza nzoto na biso. Nzoto oyo ke ne kosale lango débauche ezali temple de Dieu. Ata osaleli yango ata sainte l'église te. Soko sainte libanda, bato bayebi yo pasteur, ozana mwasi na yo, ozana bana na yo, soit tu vas officialiser ka polygamie. Parce que ma pasteur, bon, excusez-moi vraiment, toujours se comporter ma bé. Et comportement la biso des aussi sa puissance il y a combo à Jésus-Christ. Comportement la biso des aussi sa valeur il y a christianisme. Aujourd'hui mon pasteur, mais bateau il y a vandana bango le pan moko à convaincre bango te. Aujourd'hui pasteur mais comportement na yo etinga ta mutu moko ta tu na pasteur ressemble la wapi na sepe na semble en église na yo parce que na mona ka façon ebika bana de façon moi sino azalaka de façon yo moko zalaka en tout cas semble la nzambe solo na ya ko semble na tokoki ko évangéliser pe na comportement na biso. Ce comportement na biso nanu eza ko convaincre entourage na biso te. Bo bato libanda. Yango zomona bato bakoma komona christianisme lokola staff. On dirait étiquette. Moto po mon aza danger. Na outi paya. Biso tozaki na 21. Biso tozaki na 18. Mais après 21 à 18. Qu'est-ce que tu as fait après? Car yo munoko uti ko belela nzambe na 21 wana yango zo ya kotongela mama lupango na bino kaka munoko sala ya ki 18 na 21 yango zo fingela bana mobali na yo to bana ya mwasi na yo siko yebisa ngai tango ole ba au nom de Jésus oyo ya Yesu Christ akufa après 3 jours que Jésus oyo wana mususu parce que ceux qui vraiment nous sommes enfants de Dieu nous sommes le celle de la terre et la lumière du monde. Comportement na yo, il faut bien sa lumière. Présence na yo, il faut même sel. Batu ba yo kaka elengi ya rozana yo. Batu ba sepela raso ba yebi yo koya. Ba zapla, oyete pa nini ko, to luka ki yo to zela ki yo to kanisa ki yo ya. Mais yo so lobi na batu ba na oya, batu ba ndo bonga mabia ba keni. Mo ba yebi katango yo koya epanza makita. Siko tu es celle de la terre en quoi? En quoi tu es la lumière du monde? En quoi tu évangélises pour Christ? Vraiment, côté Anna, c'est compliqué. Ok, merci beaucoup, Maman Cathy. Aujourd'hui, va bien. Par rapport à Bandeko Bazo, la maison, et là, on est encore retenu. Donc, on retenu la vidéo que pendant la vie de passer à Wanès. Et là, en tant qu'enfant de Dieu,
il faut te refléter image ya nzambe kati na biso tokoki koreflecte image ya nzambe te na kotia bible na lipeka tokoki koreflecte image ya nzambe te na koyembaka na koteyaka tout ça c'est rien mais c'est notre cœur qui doit être transformé quand la bible ezoloba celui qui est en Christ est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles c'est pas notre comportement c'est pas notre façon de parler c'est pas notre façon d'agir c'est pas notre accoutrement. Tout ça doit refléter la nouvelle créature. Mais celui qui sont biga bilamba sikananzo tokala, toute sa nouvelle créature. Ceux qui quand même n'ont pas bande comme la turbo. Au lieu na Christ, au lieu de turbo, au changer kutu, au comme mutu ya Beaufort. En quoi tu es une nouvelle créature? Ceux qui quand on a ancienne créature, non, aux qui n'a 2-3 mibales. Au lieu na Christ, au lieu plutôt un million nombre, au comme on a 5. En quoi tu es une nouvelle créature? Pour parler au niveau de l'année que oui, oh Christ, il faut impacter. Désormais, je porte en moi les marques du Seigneur Jésus-Christ. Marque du Seigneur Jésus-Christ, oh, il faut porter les amis. Il faut porter marque de pardon. Il faut porter marque d'amour. Il faut porter marque de compassion. Il faut porter marque de douceur. Mais Bibassine, Esprit de Dieu, ce qui est Katino et même la tempérance, on a la tempérance. Esprit de Dieu, ce qui est Katino et même amour, on a l'amour. Yonde, comment on a aboma relation à soigner rando. Yebisanga marque à Jésus-Christ aux porter et zawapi. Tu n'arrives pas à faire la paix avec les autres. Mais aux hommes talibeso ko bangana na Yesu. Olinga Yesu nini prochain na yo ozomona na misu bosali 5 ans ennemi. Olobi ngana etiliwa. Na soki na lobisi ye, leba mama na ngana cimetière alamuka. Yebisanga en quoi tu portes la marque de Jésus-Christ. Bible zo senga na biso. Répentez-vous pour que vos péchés soient effacés. Celui qui avoue ses transgressions obtient miséricorde. Si comme miséricorde, on a fait mon ananzamba l'imbécile, après à mon état, on peut marcher bien. Tant que biso marche, na biso ezobongate. Mais nous sommes en Christ, nous évangéliser. Merci beaucoup, Maman Kadi. Kati tozo kobana émission na biso ba sujet za moi concernant l'église corps de Christ na moni obo ko na mozindo na sujet ya pasteur wale to changer na biso sujet et bon bango ba la vérité te tant que la vérité ana ali ba comme on bisa que convocation ba tiki place boye yaka ko répondre or tozo le ba te pona ko tuka tozo ba pona ko bongisa mutu oyo azotambola bible zo ba un peuple qui marche sans frein, et ça peuple à côté d'une liboulou. Mais sur cette bêta sonnette d'alarme, mais ça pour la cohésion que liboulou les alibosso deviennent à gauche, liboulou les à gauche deviennent à droite. Mais bango balingi o avertir yete, tant qu'on avertir yé, y a zana biloko nga zana mote, nga zana na Jésus Christ, na zana les avoirs. Mutuka walesa nga zana nga zana mutawewa natamula na moto bagarde ya zana nga zana moto na zaka na ba ange na nga bato ba omona ngo bato misama bena bo omona ngaka na zanga bu tu vois un peu c'est ça. Mais conseille nous dans tout ce qui se passe dans cette église, conseille nous au message nous repentons-nous sincèrement, portons l'évangile de Jésus-Christ pour permettre à bateau bazanon dans le noir baya na lumière parce que nous sommes de la lumière. Il faut lumière et la ko éclairer si ka ténèbres ezali. Tant que yo moko marche no ezabienté, ba lumière na éclairer ténèbres ezali. Lumière na ténèbres ko faut vendre sika moko te. C'est comme vendre sika moko, c'est les torches. Et ko vendre sika moko. Pour torche éclairer ka partie où eza visé. Mais autour dango eza molili. Mais lumière ezali kolo, ils ont éclairé pour na ko faire disparaître les ténèbres. Merci Maman Kati. Merci Nabilo Nyonsto Bozo la Nabiso. Maman Kati du solo il faudra notre concernant l'activité notre connu na maison et profiter les ala. Bilo baba nzambe kufate surtout si tu es dans le droit chemin et kufate. Okoki peut-être que ça la
okoki peut-être stationner mais ozonga nsima. Non, non. Ok, nouvelle numéro biso pour la maison. Yeah. Maman Kati. En tout cas, maison chez Kati, par la grâce de Dieu, tout va bien. Je crois que awana nuna yate koloba makambu ya ba anémique. Parce que eza ezuma temps ebele otomonanité. Kaka ngai na lobela bino au sujet ya tetanga. Tetanga, de découvrir lisusu un côté caché otoyeba kité. Ezali kisi makasi pona ba anémique. Eza kisi makasi parce que ba anémique baza na problème moko ya fer. Baza na ba insuffisance ya ba vitamine ebele. Du coup, et ça la que anémique aza mis sous jaune, aza libumu ya kovimba, makolo ya kovimba, maboko ezala pâle, ma plante de pied ezala pâle, au moindre fièvre, à comment le kanjoto passi, au moindre frisson, à comment le kamikou a passi, kolola mukie, baroki ozongisi makila, kokyo sa la crise. Donc bazara na santé moko très fragile. Et nous avons kokota na vidéo pour na koloba pour bolanda na vidéo ils ont un jeune garçon moko aza anémique. Jeune garçon na yebaka ye azalaki mwana seme ki nanga place na balelaka. Nakutaka peut-être on a ba âge ya ba 10 12 ans. Moi na abandé koleka 3 jours té sans qu'elle soit hospitalisée. Et loko ata nani ko bima oyo ye esukeleka na hôpital. Moi buto muke bo suka na ko kyo sala 3 jours te que lundi mardi mercredi bo va nanda. Et puis azara na bokali ya bakisi oza anti-inflammatoire ya komela ya kobaka donc kisi vina eza pharmacie. Et que ça la peut que na divorcé tout le monde a lisouté to kabwana quand on a les canaba radio na ba YouTube à l'année émission à un numéro nanga c'est alors qu'il m'appelle maman Kati c'est Tyria et tout aujourd'hui c'est un grand garçon il a 30 ans Nazaki n'a besoin de kutana mais il n'était pas bien car nezara non koko sala musalate azaki na musala moko basala ka ba kisio ba sale la randa mais ma produit chimique wana na santé na esimbate azaki obligé à arrêter musala. C'est alors que na sololi na habité au moni pona ba miku ande ça ko passe tetanga oh ça va beaucoup t'aider parce que c'est un anti-inflammatoire. Bon bazong saroka ba mai bimba makila nazaki ko tuna pota moko na sali nango une année 6 mois ezaki obela te. Mais depuis kaka bandi ko zwa tetanga pota ebeli enfin ndenge ba maboko na bango ezalaka jaune ezongi rose boye misu ezongi pembe bakovimba bazala nango na bacheville il n'a plus ça les douleurs aux articulations et tout osuka memita bakantine ata mwa ba 4-5 fois na buto olala miku apasi akoki otombola eloko ya kilo te akoki osala trajet ya molai na makolo te po akoyoka pasi mais depuis ke akomi komela tetanga il n'a plus ce problème là plainte na ezaka ake tetanga ngo mpesa nzala yango nakoma moye na melango na ntongo eza te me na melango na poko ata soki na poli na mbula ata soki nini mais soki nazongi na meli te o anti-inflammatoire bakisi nyonso nazala komela na tika bazongisaka nga lisusu makila te nazonga normal. Donc c'est alors qu'ayaki na consultation na sali vidéo pendant que nous avons posé la question donc témoignage yango na bango ok donc on est sûr que na bande on tout ada ba anémique oui ce qui ba yé pas non ko ba que c'est pas non ba solution ba on solution parce qu'il n'est pas le seul na petite vidéo na parce que lui il m'a permis mais naza na anémique qui opé na soignaka oyo babika oyo balibumu ekita makolo ekita bazonga na santé à bien donc ça au moins à la première vue bango bamonana ke au moins SS mais si tu le vois rien à voir comment penga normal boy ba symptômes et frappaka à la première vue il y a plus ça. Et puis il n'est pas le seul dans un anémique qui est belé ou dans un soigné kaka na tetanga.
Donc, vous avez déjà un témoignage, ceux qui va bien une solution. Oui, solution ezali. Oyebi na yaka olobelaka makamba solo. Mama lokuta na kota te pour non maîtriser. Au moins la solution changement et pendant combien de temps? Bon, eza eloko te que au moins un changement du tic au tac. Ça c'est faux. En tout cas, c'est au fur et à mesure. Déjà, ça a commis à partir il y a 3 semaines, on m'a dit qu'on sentir vraiment que moi épanouissement, moi mouvement, moi nini, signe comme qu'on changer. Mais ça qui il faut mélango, au lieu on met là anti-inflammatoire, oh je ne veux pas citer les noms pour la poursuite, parce que anti-inflammatoire on a un suppositoire, il y a comme là et créer un problème na baran. Non seulement ça, et détruisent le système immunitaire et puis ça tue le poumon. Donc biloko wana ezo sungayo pour yoka bien pour mikoué ça la capacité mais à la longue ça va te créer encore des pires choses. Le mouton déjà anémique, azan on a problème ya makila. Si quand on a comme un problème ya barin, il va pas souka. C'est compliqué. Je le conseillerais, il y a qu'à utiliser Tétanga parce qu'il prend beaucoup de choses en charge et même il y ignorer que tu vas commencer à détecter au fur et à mesure. Et calme parce que ça ne sonne pas, hein. Ça te calme ici, mais ça te crée de gros ennuis ailleurs. Donc c'est ça. C'est ça, merci beaucoup. Maman Cathy, ceux qui ont vu en haut, et là juste que calme kakato, ce côté qui en haut, en tout cas, je ne peux pas te garantir ça parce que Nazana Namuto était à Zuyango Atiki a commis bien toute sa vie. Nazana nous n'a preuve wanate. Mais au Nazoloba, c'est vérifiable et c'est démontrable. Namuto sera Zuyango Zomonake, changement ezali. Parce que Bakis n'a pas de tout au long de leur vie. Ils ont la période montée X qui ont commis bien. Je préfère encore, comme la question est en conséquence, peut-être à la longue, le vocabulaire maladie, ça je n'affirme pas, mais on la question, ils ont créé le problème, peut-être au gérer. Parlons ils ont remplacé anti-inflammatoire. Ils ont remplacé l'anti-inflammatoire et puis ils ont renforcé le système immunitaire, ils ont renouvelé les cellules, ils ont bâtissé le fer. Mais tu n'as plus besoin de ça. Avec le tétanga, ça te comble de toutes ces choses-là. Pour accomplir là, 5 comprimés par jour pour différentes choses. Mais la tétanga kaka pamba, ils ont 5 comprimés et puis ils bâtissent le sous le Moi, je pense que le mieux à faire, c'est d'utiliser des produits naturels sans conséquences, sans produits chimiques. Ok, sans conséquences. Et maman, osons assurer que ceux qui ont banni comme la bâtisse, batiki bâtisse n'a pas, soit pas comme la thé, non, batiki bâtisse n'a pas. D'office, parce que nous avons des témoins. Nous avons des témoignages ébélés. Nous avons une patiente qui il y a 4 ans, nous avons une patiente qui il y a 9 ans, nous avons une patiente qui il y a 18 ans, nous avons une patiente qui il y a 17 ans, et peut-être ils ont soigné kaka anémique. Nous avons soulevé point à anémique pour nous avons la vidéo. Mais peut-être ils ont en mesure de soigner sinusite. Et nettoyer kabaran. Ils ont brûlé mauvais cholestérol. Ils ont stabilisé tension. Ils ont stabilisé sucre. Ils ont renforcé le système immunitaire. Ils soignent embolie pulmonaire. Ils soignent apnée du sommeil. Ils soignent anxiété. Ils soignent maux de tête, insomnie. Donc, tétangana et soigna kabilo ko belé. Ba maladie on atangi awa, soko yebi ke otungisa makana ba maladie wana, o sinusite, o asthme, yaka tétanga, ezana pour te prendre en charge. Vous êtes sûr, maman? Sûr et certain. Ok, merci beaucoup, maman Cathy. Deuxième qui fait Zanini? Deuxième qui si, témoignage et vidéo, en fait, les appenda qui si pas comme tel, et là stimulant. Stimulant sexuel, mais naturel. Moi, ma papa.
Ah, ok. Yango, ça sert à quoi, maman? Mwamba papa, eza, na roke bengango dépannage. Mutuna mutabenga na neye na ye, mususu bengango remontada, mususu bengango totrike match, mususu batomi bien mbika et tout. Mwamba papa, eza stimulant oyo, okolia kaka une cuillerée à café, 30 minutes avant le rapport sexuel. Et ce relié yango, ça te booste, ça te donne de l'énergie, ça te donne la force. Papa et moi peut témoigner la vidéo na que maman kamwe bana aye kozwa 3 coups. Ah on est bien. Maman c'est il vient au fait témoignage. Mon cher ami de longue date, Yves, il prend bien assez la mon papa mi. Non, on fait le témoignage, bon journaliste à la mission. Et on fait ce témoignage dans la plateforme. Il va faire ce témoignage, il prend la bonne. Il va faire ce témoignage. La biga na tangabio. La biga na tangabio, mais mon papa a un problème impuissant. Non, bon, pour la problème, il y a puissance, c'est ça, pénalité, c'est que il y a un moment où il y a un système. Avant un match, il y a un bandama avant un match. Match, il y a un bandama. Il y a un bétara, mais il y a un neige, il y a un mois avant. C'est pourtant un petit temps, en tout cas, vraiment. Aussi, tu ne pas maman Kati. On a profité parce que vous êtes journaliste en Gampuna. Nous devons la vidéo il y a pasteur Wandé, ça vient un pasteur et comme une église, mais réaction les amis. On va faire ça la peine une émission, tu vas dire très bien que le bilan. On a le barreau de les appels vaste, complexe, si genre. Journaliste. C'est la fin de notre émission, maman. Mon frère de longue date, parce que Nabanda wa Mike, Souka. C'est la fin, maman. Message à des amis. Message à Souka, na sengi na bino bosa anga confiance. Parce que na maison chez Kati, tozo soigner ka ba anémie kité, tozo soigner bandeko baza na ba problème ya ba prostate. Muto dans un problème ya infection urinaire, omela ba kisi mesi la raté zonga kaka. Bandeko baza na problème ya kobota, moi si lokola mobali. Mobali balobi oza azospermie, oligospermie, asténosospermie, traitement ezali. Ndeko moi si yo ba trompe boucha, règle katana, règle comment ko sauter, ba règle ya un jour, ba règle élastique, o ba trompe boucha, ba ouvert na ba hormone ezate, yaka na maison chez Kati. Yo opose un problème ya misu tangara mai et ça la kabazelo na kati. O mona ka flou yaka na maison chez Kati. Bandeko na ngai o bazana ba problème ya bandita, bandeko bazana ba problème ya mabandi, boya na maison chez Kati, traitement ezali. Numéro de contact na ngai ezali plus 243 82 20012. Na sengi na bino abonnement massif na Katimunga TV et puis na TikTok na biso ya Katimunga et na chaîne Facebook na biso ya Nation Puissante officielle. Numéro de contact plus 243 82 20012. Ce qui koloye so azongite ndeto monani mbala ya sima. Merci, bye. Problème mususu peut-être au gérer. Pardon, ils ont remplacé anti-inflammatoire. Ils ont remplacé anti-inflammatoire et puis ils ont renforcé le système immunitaire, ils ont renouvelé les cellules, ils ont bâtissé le fer. Mais tu n'as plus besoin de ça. Avec le tétanga, ça te comble de toutes ces choses-là. Pour accomplir là, 5 comprimés par jour pour différentes choses. Mais la tétanga kaka pamba, ils ont 5 comprimés et puis et baki c'est lui le sous de l'eau. Moi, je pense que le mieux à faire, c'est d'utiliser des produits naturels sans conséquences, sans produits chimiques. Ok, sans conséquences. Et maman, osons assurer que ceux qui la bandi comme la baki suana, batiki baki sinaba, soit pas comme la témoin, batiki baki sinaba. D'office, parce que nous avons des témoins.
naza na témoignage ebele naza na patiente nanga mosusu ya 4 ans naza na patiente mosusu ya 9 ans naza na patiente mosusu ya 18 ans naza na patiente mosusu ya 17 ans et tetanga ezo soigner kaka ba anémique te na soulever point ya ba anémique pour naza na vidéo mais tetanga eza en mesure ya ko soigner sinusite et nettoyer kabaran ezo brûler ba mauvais cholestérol ezo stabiliser tension ezo stabiliser sucre ezo renforcer système immunitaire et soignaka embolie pulmonaire et soignaka apnée du sommeil et soignaka anxiété et soignaka ba maux de tête ba insomnie. Donc tetangana esoignaka biloko ebele bamaladi oyo natangi awa soki oyebi ke otungisamaka na bamaladi wana o sinusite o asthme yaka tetanga eza wana pour te prendre en charge. Sûr et certain. Ok, merci beaucoup Maman Cathy. Deuxième qui faisait nini? Deuxième qui si témoignage ya vidéo en fait eza penza qui si pas comme tel, et là stimulant. Stimulant sexuel, mais naturel. Mwamba papa. Ah, ok. Yango, ça sert à quoi, maman? Mwamba papa, eza na rokebe ngango dépannage. Mutuna mutabe ngango na neye na ye, mususu abe ngango remontada, mususu abe ngango to triqué match, mususu abe batomi biembika et tout. Mwamba papa, eza stimulant oyo, okolia kaka une cuillerée à café, 30 minutes avant le rapport sexuel. Et ce relié en eau, ça te booste, ça te donne de l'énergie, ça te donne la force. Papa et moi, on peut témoigner dans la vidéo que maman kamwe banda a ekozwa 3 coups. Ah, on est bien. Maman, il vient au fait témoignage. Mon cher ami de longue date, Yves, il pense bien assez la mon papa mi. Non, on fait le témoignage, bon journaliste à la mission. Et on fait ce témoignage dans la plateforme. Il va faire ce témoignage, il pense à Bolina. Il va faire ce témoignage. Abika na tangabio, mais mon papa a un problème impuissant. Non, bon, pour la problème, il y a puissance, ils ont pénalisé, ça a un moment où il y a un système. Avant un match, il y a un bandalement avant un match. Match, il y a un bandalement. Il y a un neige, un mois avant. C'est pourtant en tout cas, vraiment. Aussi, tu ne pas maman Cathy. On a profité parce que les journalistes ont a vidéo il y a pasteur Wande ça vient pasteur et comme l'église mais réaction les amis donc vous ça la peine une émission to vendre très bien tout le bilan on a le baroté les appels vaste complexe si genre journaliste c'est la fin de notre émission maman mon frère de longue date parce na banda wa mike souka c'est la fin maman message à tous des amis message à souka na sengi na bino bosa nga confiance parce que na maison chez Cathy tozo soigner ka ba anémie kité tozo soigner bandeko baza na ba problème ya ba prostate muto dans un problème ya infection urinaire omela ba kisi mesi la raté zonga kaka bandeko baza na problème ya kobota moi si lokola mobali balobi oza azospermie oligospermie asténosospermie traitement ezali ndeko mwasi yo batrompe bouchard règle katana règle comment ko sauter ba règle ya un jour ba règle élastique o batrompe bouchard ba ovaire na ba hormone ezate yaka na maison chez Cathy yo opose na problème ya misu etangara mai et salaka bazelo na kati o monaka flou yaka na maison chez Cathy bandeko na ngai o bazana ba problème ya banduta bandeko bazana ba problème ya mabandi boya na maison chez Cathy traitement ezali numéro de contact na ngai ezali plus 243 82 20012 na sengi na bino abonnement massive na
Katimunga TV, et puis na TikTok na biso ya Katimunga, et na chaîne Facebook na biso ya Nation Puissante officielle. Numéro de contact plus 243 82 2012. Ce qui koloye so azongite ndeto monani mbala sima. Merci, bye.